Yo café. Yango. Obusete olala raté. N'a pas problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et au dîner. Oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, le colosime, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Ok. bio café et au salation de lengue. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxido, café original, café original. Eba mama maputa yango mwasi africain de liputa mama ta liputa ezoleka mama liputa kitoko o azana posa ya gros ya detail nyonso mama benga biso na numéro ezoleka na toko pesa yo na poste partout ozali mama toko tindela yo maputa ya qualité ya bien ya super wasi o alingi ba uniforme ya fête ya mabala mama ezali oya miziki ezali tout mama ba numéro na biso ya mwana tozolekisa partout ozali tokotindela yo na poste kozwa kitoko kokoma kitoko. Voilà, bonjour, bonsoir Balandino, soit des shows Denar TV, merci Naba ou Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakande tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Naza ni solo moko papa na biso abenga na des shows Denar TV. Papa lobi des shows beta li solo pesa conseil na communauté. Communauté pe ba pesa nga conseil. Ça dit tozo beta li solo, yaya oyoka li solo. Pesa papa na biso conseil. Papa asala nini. Non betelo li solo calmement, sereinement et doucement. To ki nango vraiment malembe. Pour comprendre parce que li solo ezana mambe belé na kati ya kokamwa. Mais nazangi te ko pesa bino ba meilleur ve na mabota na bino nzamba lola batela biso mikolo etikali ya kotanga. Voilà. 2-3 jours tozo kotana l'an 2021 yaya mi batela menzamba lola abatela ka toujours ba oyaye na se ya ngolu to beta lisolo. Papa na biso abenga na des shows Denar TV papa lobi des shows na landaka oya trop na zoyo kama ambe belé na chaîne na yo na ba émission zo sala eza masolo o eza très important o ezo remonter batumoko quelque part o ezo pesa batumoko mayele quelque part. Bamabe ya boye continue ko sala mate. Voilà pourquoi papa bengi, papa lobi des shows beta li solo nanga, bande ko bayoka makambo eza na mokili. Problème eza boye. Papa na biso azana tango yaki na poto azalaki na Norvège. Azalaki na Norvège, bref. Papa yaki na Norvège, atikaki mwasi na bana mibale na RDC Kinshasa. Bref, papa bundani na vie, abengisi mwasi na ye ya Kinshasa, mwasi aye. Papa lobi des shows na bengsi mwasi nanga après plusieurs années. Bamboula vraiment les kaki. Papa yaki na en fait bamboule les kaki to tchanka ndengwana pour ne pas aller faire trop de calculs ya baane. Bref na sima bamboula. Papa bundani vi a bengsi mwasi na ye na Norvège. Papa lobi des shows mwasi nanga poya na Norvège na bundani. Na komisi mwasi na Norvège. Mais chose grave, moi si tant a commis na Norvège, papa ebisi au moins dengo commis na Norvège, vie eza passe. Mboka poto ba problème ebele. Ndenge toye awa to commis lelo esika moko. Il faut oyoka plus o nazo yebisa yo. Mutu nyonso na nzela aza mutu akomema na ndaku na yote. Il y a des gens où toko sana bango connaissance to commis loko la famille, ba mususu eza kaka mbote to silani na nzela.
Pour Congolais, trop de problèmes. Congolais, li Conga. On les a conseillé. Mobali nyonso apesaka mwasi ne soki mwasi akomi na poto. Parce que ba problème oyo e panza ba tout trop. Likambo koyoka libanda yaya. Yoka mobali oyo abengisi yo na poto. Tika koyoka ba camarade. Tika koyoka mama fulani wana yebisa ko miko nyonso pona mobali no. Yaya, po mobali wana bengiso na poto mama fulani muta yebisa ki ya bengiso te. Po mobali na bengiso na poto ba camarade mutu ba yebisa ki mobali ya bengiso te. Po okoma na poto ba mama ona mutu ba bengisi yo te. Ba camarade mutu ba bengisi yo te. Mobali nonda bengisi yo na poto. Yaya, yo kelaka o ya bengisa yo na poto. C'est très important. Ya lisolo o eza bien. Na obeta on vraiment malembe. Minute nyonso ko zwa ezwi kaka. Na obeta mo malembe. Papa lobi de show na pesa ki mwasi nanga conseil. Likambo ba mama ya poto. Ba camarade ya poto keba. Mutu nyonso aza ndekote. Yaya tokoma bandeko sweto bimi libanda. Mezana ba oyo kokotsa na famino na ba oba okota te yaya. Mbote bosilani. Ke nango bongo po batela libala. Ke nango bongo po batela bomoi na yo. Mutu aza mutu te le cœur de l'homme. Bref, papa lobi de show na pesa ki mwasi conseil. Mais le quoi mwasi ayaki na idéologie ya famille na bango na Kinshasa yaya. Na lobaka boye ebele mabale ezokufa na bamboka libanda na bapoto tobima partout bandeko nyonso balandaka de show cause eza boye eza na ebisa yo cause mabale ezokufa biso eza pona nini nga mobali naza na esprit ya papa na biso na mama batikala na Kinshasa tol ezotanga ba miri fo emata mwasi pe na bali aza na buli ya tata na bango na mama na bango batol ya ndaku na bango ezotanga yepe aza na besoin matza miri abongisela ba parents na esika kovanda. Tant tolingani toza na des idées parallèles, comment dirais-je? Toza na des idées opposées, les deux idées opposées. Nga mobali na kanisaka papa nanga ndeni na otonga ndako na chele batola bien. Moi si pe aza na boule atongisela mama na enda kwa cha batola bien. Des idées opposées. Eloko epanza mabala ngoyo. Or moi sina mobali soki bobala ni yaya. Primo, la première des choses, eza binomi bali. La première des choses, la première des choses est yo na mwasi na yo. Yo na mobile nona bana. Deuxième position de ba famille. Mais tant to lingana, to zuika première position mutu na mutu première position eza famille na ye. Nga na ota la famille nanga, yo pozota la famille no yango to komaka liboso te. Yango to ko avancer na mabala te yango mabala ezo panzana. Yaya pobo ume analibala longola esprit wana mobali longola mwasi longola bolingana ya solo. Bota l'avenir na bino. Tolobi ba boaka ba parente. Tant tu expliquer, il faut bien comprendre parce que ta confusion basée belé. Na oloba na A yazo yoka na Z. Na lobi te bato ba boaka ba parent. Mais la première des choses, mwasi na mobali na ba na bino. Simande totali ba parent. Et puis pour la kotala ba parent, il faut bozala na même esprit. Mobali botali tour famille mobali tour wana botali famille mwasi nde boko marcher bien mais soki mutu na mutazo sa makamne na gauche o paso sa ya na droite ya venir obstacle to betali solo papa lobi des choses du fait que mwasi ayaki na idéologie ya famille na bango il faut atonga faut sala mwasi akomi na Norvège papa lobi des choses na yako kotsa mwasi bakour na nzela bakour ba ofuta bango bambongo ya cour bafutaka bakour akotsaki bafutaka kaka na sanza liboso mwasi kokoma na Norvège première mois tindi $1000 na famille $1000 papa lobi me des show mwasi atinda mbongo 100 tu na mobile epse yoku to avoya na mboko ngana umeli na beti ba ane pona bengiso non atindi $1000 na famille na ngate mais na bundani po yoya yo yekaka na écart ya ba semaine ya sanza kakawa $1000 premier coup ya monta o ya tindi na famille $1000 papa bi de show mi wana soki ndenge kiti na Kinshasa ba omona penda ke mbongo eza ya kobuka seki na poto na mbongo eza ya kolokota ya bilo msu to sala na sentiment eza bien kotinda mbongo na famille eza bien mais landa di solo oyoka la servitude landa di solo oyoka kotinda mbongo na famille ya eza mabete totika ko impressionner batu ya kosa net ke kote to za difficulté za te no ya difficulté za partout na mokili
Photo laxara que non, tozo vivre loko la batutu. Tika ko impressionner bat. Papa obi de show, moi c'est atteindre $1000. Mobile américain ou pesa moi si conseil. Biloko zo sala, eza mabe parce que komi siko na ekara 1 mois $1000. Mais bambongo ano zozo apo zozo onde ba ofuta mbongo a classe, na ndenge bambongo abana tout consort yango tinde bongo lobby o continue ko tinda bongo. Ko tinda pesa mabe te mais fala ki atuna mobile atunite. Bref, ba problème bandi ye na mwasi. Chose grave. Ba vandi na mwasi alingi koyoka te, mwasi azui mato ya sali nini ache libanda. Bato mobile apekisaki keba na batalibanda nde kote mwasi akesa la camaraderie. Conseil ya libande bandi, désordre koti na ndako. Mwasi mutu makasi bandi, mwasi alingi koyoka te pourquoi idéologie famille. Yaya mabale belé zokufa pona mamba ba famille. Elo mono alingana loba mwasi soki babali yo. Yaya soki babali yo na loba ba o babali bango. Soko pesi na mbongo libala te. Là c'est autre chose. To loba na ba femme mariée, c'est-à-dire o ba pesi la yo mbongo na famille o ba dota. Yaya soki basi ba dota pona yo. Okoma ya mobali. Ozaka su ya famille te. Oui yaya. Ozalaka ya famille te. Okoma ya mobali. Il faut yo ka ba injonction ya mobali. Il faut zo ba directive ya mobali na yo. C'est pas que ba bungi so famille. Oboya ko sali sa famille. Non, je ne suis pas là. Hein. Au moniteur tout ça explication. Faut que n'a paiement trop large pour ta confusion des belés. C'est pas dit que ceux qui balobi au commis à mobile au commis esclave domestique. Non, je ne suis pas là. Toujours dans le sens normal avec amour. Maman ce mobile a dota pour na yo. Au comment ya mobile. Bino na ende foboyo kana. Mais comme vous savez moi si babala yo, mais yo moli monu nyoso na famille. Maman, papa mobile ki ponani. Obala ki pona nini fala ko vanda yo moko femme sel o sale la famille na yo mukolo kosi so sa la famille ndo kebala ya soki oke déjà ko bala yeba ke mambo ko changer mbongo na ndengo bando pe sa famille ezala isu bongo te ndengo bando sali sa famille ezala isu bongo te c'est vrai il faut ezala bongo po on dimi engagement oui ya na sala ba émission te pona sepelisa mutu moko yo sepelaka na nyonso te. Et à tout ça l'émission na 4 na conseil ya bien ou eko sunga batu ba kende liboso. Na bandeli na lobi boy moi si soki babali yo okomi na dépendance ya mobile. Okomi sous ordre quel que soit au salaka. Quel que soit mbongo na yo. Okomi sous ordre ya mobile. Yo ko ba medesho yo ebite mboka ba mindele ya ngana na mamba mindele ate ngana on so la tant que un africain. Nazana culture africaine. Yo na ba intégration na yo na kimundele na yo toboite simba ndengo simbeli mais landa culture africaine c'est très important. Il y a des osala qui tout vendent ensemble. Soko bosani culture na yo magumu problème landa. Papa lobi de show to bandi ko discuter na mwasi bref baye ko soana na mwasi bayoka na kite baboyani pona nini mwasi idéologie ya tata na mama yo kenda libala. Okoma kaka esclave ya famille ya kosela tata na mama me babala yo. Mutabengi si yo na poto eza papa mutatindi yo na poto te. Papa na bino afuteli yo biete ni mama na bino. Mobali ya bala yo nde abengi si yo na poto. Mais ye avant ya na poto déjà ba yebisaki eloko a liboso ndengo zokende kuna il faut bengisa bande kuna ya mibali. Nyon sumi balé faut ba ke na poto. La première des choses. Mais bobosani ke moi na bino abala. Bobosani ke azokende na libala. Bobosani ke kuna kozala sous ordre ya mobile. Yango basi ebele ba oboma mabala pona nini bazolanda conseil ya ba famille. Bazolanda instruction ya ba famille. Famille bazotinda yo so komi na poto eloko liboso baleki no il faut balanda oui, mais à quel libala? À quel libala yaya? Yo kopesa ba injonction ndenge nini ya quel libala? Tant moi si akoya na biloko wana na mutu yango mabala ezo umela te. Également biso mibali obali mwasi mais esprit nous etikala na famille yo sa ela ka famille yango to kabwana. Bref, papa lobi des choses to ko kabwana na mwasi na ngaba boyani. Bakabwani mama atikali na bana mibale po atikala kozwa mbongo wana sala kanini atindaka na famille abengisa baleki na ndenge balobaki chose grave mama ka ndenge atikalaki denge mama beli liboma mutu esote tozande aw ya yo moni kamba ba famille bato belé babeli ba AVC bato belé ba kufi pona koluka kosalela famille ndimelanga
ebele bazwi ba AVC, bato bazwi ba dépression, bato ba kufi pona kosalela famille, pona kotia ba tol ya ndako ya papa na mama na Congo, pona kotongela papa na mama ndako. Oui, eza mabete yaya, c'est bien. Mais ozosala ngona condition nini? Nde kote toza. Mama ekotika na sima na bana mibale, mama mutu esote. Dengue, liboma. Mwasi abeli liboma. Webi pona nini? Dépression ya koluka mbongo tindela mama, ndengo tindaka $1000 a liboso. Kasi fo bando tindade. Tika ko impressionner batu yaya, tika ko impressionner batu. Zala oyoza. Yo komaki na 1 mois pambo tindi $1000. Bondeni yo tango sala 6 mois, il faut tinda combien? Beta machine. Bo tango sala inane, il faut tinda combien? Beta machine. Beta machine yaya. Beta machine. Papa lobi de show, moi si aye na poto 2 ans ya pamba. Bakabwani, après kaka 2 ans. Bayeko kabwana moi si na ye. Moi si tango atikala ki mutu esote. Omoni kote to komi? Liboma. Tango abeli liboma, bazako obligé babotole bana po ye mutu esote, moya boko lesu bana ezate. Omoni siko kote to komi? Pona nini devoir aux familles memisa yo. Ou impressionner famille na 1 mois seulement yo tindi $1000. Et bon après 6 mois, après une année faut tindara combien? Yaya keba so so melara o ekoki na mongongo na ye. O yazana mato ya ko kasa nini? Oyoki mama abeli liboma, bazako obligé ba botoli e ban. Bazongsi bana pa ya papa na bango po ba pesaka mama bana tango bakabwani. Metango obeli liboma, falaki ba placer bana na ba association, mais batali ke papa na bango azali conduite à papa ezalaki bien. Papa azalaki sans problème. Bazui bana nae, bapesi papa, mama liboma, mama kenda hôpital. Abu, yaya keba na vie pressée. Keba na vie pressée, keba na ko impressionner. Tozuya na bamboka poto partout toye ko luka boule ezaka ka papa na mama, oui. Biso tout otiki ba famille ba o souffrir, toyebi. Mais yaya zala oyoza. Na loba ngo miko nyonso bref. Histoire à moi sina liboso esa nini? Esili. Papa tikala ina bana mibale azoboko la bango bazaki basi. Papa na biso alobi de show tanto kabwa ina mwasi na nga na ke na Silo. Alongwe na Norvège, ake na ville ya Silo. Na ville ya Silo papa azoboko la bana mibale ya basi ye moko. Papa alobi de show kobima kozonga lambela bango zwa bango na ba classe. Difficulté zaki makasi. Papa vandaki tant koluka nanu ko vivre naye. Papa eko kuta na mwana mwasi moko na kombo ya Ani na Silo. Problème eza na Silo, bandeko ya mboka oyo bayebi kote ville ya Silo ezali. Papa eko kuta na Ani bakuta na ndenge nini? Ayebaki ye na simakaka ya batu ndenge ezalaka. Ani azalaki femme mariée na Silo. Mobali na inda bengisaki ya partir à Kinshasa. Ani pa botaka mwana moko na Kinshasa avant aya na Silo. Tango aye na Silo ayaki na mwana moko na maboko. Na Silo baye kobota mwana ya mibale na mobali na ye oya bengisaki ye na poto. Ani pe aza divorcé nde bayaki kokutana na papa na biso. Ani bakabwana ye na mobali na ye, Ani aye na poto aumela ye pe na mobali te. En fait bavanda ye na bango na mobali mais kaka ndenge ezalaka baumelaki na bango pe ya malonga te. Ani pe akabwana ki na mobali ne. Papa koto akabwana na mwasi na ye na ba comportement. Ani pa akabwana na mobali na ye pona ba comportement o ekabola ki bango. Bref, ba blessé de guerre mibale ba ye kokutana. Ba blessé de guerre mibale ba kutani. Papa lobi de show. Tant on a lingaki Ani na mona yi peut-être lokola ye aza blessé de guerre. Auti ko kabwana kaka maambo ya poto, ngapi na kabwani kaka na maambo ngo ya poto, to lingana iko sala bien. Bref, papa meka iko sola na Ani. Bazui connaissance na Ani bakomi ko solola. Papa lobi de show na lingaki tena ke na Ani babolingo mo ya likolo du fait que na ana bana mibale na ana besoin na s'engager pour na bana bazala encadrer. Bref, a proposé Ani bolingo. Ba sololi na Ani azalaki na pasteur moko na Luxembourg. Ani azali na pasteur na Luxembourg, ayebaki pasteur wana na sima ba petit frère na ye bazara na Luxembourg. Tango Ani akendai kotala baleki ne na Luxembourg, nde akendai koyeba pasteur wana partir wana, babandi kosambela ensemble na ba distance ba biloko ya comment bubenga ba prière en ligne. Nde Ani ayebaka prophète wana, prophète en fait, prophète na Luxembourg.
Tant mobali alingi papa na biso alingi ani alobi non zela na tu na prophète nanga pour prophète nanga yebisa kinga ta webika blo na bino ndenge ezalaka. Bref, moi si atuna ki prophète papa zeli réponse à moi c'est ça qui 2 semaines bazo sola na moi si me pesa accord poto bala na yebisa ki yo déjà moi si abi na zela prophète yango na lobi ko bala ngo ya lelo e komaka ka faut prophète montaloba to tunia. Maman lobi na ose la prophète a pesa corps. Papa lobi des choses. Comment moi je non ngana bala yi. Yé po andi manibala il faut prophète nda yebise. Ba maman na yebite biro na mamba osambela na yebite po. Tozo yo kakaka to betaka li solo mena kamwinga pe bino vraiment na yebite. Bref, moi ça yé ko pesa réponse to bala na mukuse. Papa yé ko bala moi si na ye. Problème ezalaki moi si webi mabalo ezana poto. Papa obi des choses facture ba pesa inga facture moi si yemo muta pesa ki facture. Famille muta pesa facture te moi si yemo apesi prix ya libala $5,000. Des choses. Bref, papa obi des choses pesa ki $5,000 to kakoli na 5,000 to yokanaki na 3,000. Papa zui 3,000 a doté Ani. A tindi na Kinshasa, famille bakemo na famille ya Ani na Kinshasa. Basali connaissance. Question ezalaki likambo koyamba famille na Kinshasa po bakutana libala esalama des familles juste ba pesa dot. Ezalaki libala ezala ya bato belete mais des familles bakutana bazwa dot officiel ndenge ezalaka mwa ba photo esalama. Famille ya Ani na Kinshasa balobi baza na mbongo te ya koyamba famille ya mobali. Babengi mwana bango Ani na poto. Ani ayebisi mobali. Ba papa na Kinshasa na ba mama balobi ba na mbongo te ya koyamba famille na bino. Bref, papa lobi des choses bongo 3,000 tozo pesa famille oyo. Ba ko ko defa ata $100 te na Kinshasa. Basa nango dépense ya koyamba famille ya mobali. Tombo kozwa 3,000 bazongisi ekendaka bongo. Bango babi ba na mbongo te na sonyo wana. Papa na biso kolo lisolo bimisi $300. Apesi na Ani apesi famille na bango na Kinshasa 300. Bapesi famille à moi si na Kinshasa. Bolamba pona koyamba famille à mobile. Chose grave. Papa lobi des choses mukolo baketi kambongo ya libala $3,000 ya libala. Koyamba famille à mobile lobi bayambi bango na nini? Bayambi famille à papa na biso na nguba na makemba. Des choses $300. Bayambi famille mobali na nguba na makemba ya yebi ba problème yebi izana ba famille mususu biloko ba parents na biso yemo na ebité biloko musu ba famille musu ba sala ya tikanga na beta gali solo bilo botiki la biso ba commentaire pardon $300 balobai ba na mbongo te mobali pona dignité na ye papa na ina mama ne ba oké na famille à mwasi mobali abimisi 300 apesi na famille à mwasi mukolo ko ya kotika enveloppe bapesi bango makemba na nguba sur $300. Bapesa bango mbongo batanga $3,000 ekoka balobi non ndenge ezawana to yambi bino lelo bien te mais to kosala programme mususu to yamba bino pour la deuxième fois pour to yamba bino penda bien bolia bien bomela na mobali azo ko pesa bino ebila mbongo boy. Et plus lui attendi $300 pour la famille na ye. Balambili bango nguba na makemba. Et ya yeza na ba famille. Bref, babali mwasi. Papa na biso lobi des choses to komi ko vanda na Ani. Problème est asko awa landanga très bien. Na lobai na obetango calmement, sirement, doucement quelles que soient les minutes. Papa lobi des choses to komi ko vanda na Ani. Chose grave. Problème est que papa bali mwasi. Papa lobi des choses ndako nazaki nango ezali ndako ya muke esengaki tozwa ndako ya munene po Ani azana bana mibale papa pe azana bana mibale po bana bavanda na condition ya bien fo ndako ya munene. Bref bazwaki ndako ya munene bakomi ko vivre mais na kati ya libala yoka mambo ezoleka Ani bavanda na mobali alambela mobali te Ani alambela mobali te papa lobi des choses ezaka ndenge nazaki nga moko ye na ebisa bino mikonyonso on est africain. Vous êtes africaine. Il y a beau respecter la culture na biso, c'est très important. Mama lambela ka mobali na yebi basi basala kaya na yebi mama okenda musala zwaka tan soko zwi chance wana lambaka soki
lambaka. À part ba gigolo, po gigolo asalaka nete. Gigolo ato lambeli ete fo lambati yo salaka te mwasi ndakenda msalo a lambelo po ani. Akolambelo po na nini yo salaka te. Nga lobela ba gigolo te na lobela ba papa ya solo. Na défendra ba vrai Joe. Na défendra ba responsable. Po tanto yo koza lo vandi yo za gigolo bi o monde de choix lobi te. Na lobela ba ngote. Papa ya solo un responsable. Ndi na lobela. Mama zwakata ya kolambela ye. Quel que soit les cas. Soki ta et permettre. Ata ba weekend. Kotaka cuisine. Lamba ya chana mesa. Laissa mobali ensemble. Ils allara bien. Ils allara bien yaya. Na yebi poto eza pasi basi basalaka. Babi maratongo kozonga pa. Pourquoi mukongo passe. Mais maman na yebi sio ke zwakata lambelaka mobali na yo. Na bio lambelaka gigolote na bi mobali ya bala yo. Soki azape mobali ya responsable o ya salaka ata bali yo nanu te lobi akobala kaka. Ezala nango bongo to vandaka lobi to kobalana. Soko santaka kazana sans sa responsabilité ya lambelaka ye. Lambela ye bongisa bolingo na yo bongisa ndako. C'est important. Ça ya. Po gigolo yo resepela mwana batawa ke kufa mukongo miko nyonso yo vando finaka télécommande ale yaya ka kolamba te gigolo akolamba ye moko. Gigolo okolamba yo moko. Ah oui, yango na ebisio ke oui, tokoza to balani te mais to vanda randa kumoko. Mais tant ozomona ke papa zaka na sans sa responsabilité, akenda ka musala, soigner. Nzamba ko sunga lobi akobala yo, c'est ça. Mais gigolo te, gigolo a olamba. Des shows de Nar TV. Rien que la vérité, yo lingna ko saponani. Gigolo a olamba. To beta li solo papa lobi des shows. Na komi ko se senti kaka ndenge na zaki liboso. Moi si alamba kate. Moi si lo kuta. Yaya. Obi mama balo tozo kumba naka o landa li solo ka kindoki. Nanda siko awa nde problème to na onde yango. Papa lobi des shows. Moi si alamba kate. Chose grave. Papa lobi des choses tovanda na mwasi na libala to ko beta 6 mois. Mobali atafuna ka mwasi te 6 mois. Bovanda na mwasi na ndaku jardin des dents ezate. Mwasi oyo bali 6 mois. Otafuna yete. Mama lingi te batafuna ye en bon. Mais lando eba pourquoi banda ko kima mbeto. Nde kote to komi. Papa lobi des choses mwasi lo kuta. Ya banda yiko continue ko sala ba cours na ya banda otanga. Papa zo futa ndako azo continue musala, bazo vivre bien ndenge bazalaka. Anya yeko zo musala. Musala anya zo sala komi ko laksa mobali kaka $300 ya pamba. $300 nde o mwasi ya moni saka na ndako. Na mbongo nyonso ba futa kayo. Azo pesa ba mbongo ba valeur ya €300 pardon. €300. Mais papa lobi des choses na lukeli mwasi musala mwasi akomi ko sala bien. Mbongo ezomona na te. Mwasi lo kuta nde lo kuta. Depuis babalani na mwasi makamyon so papa e bloka. Papa lobi des choses na zayi na voiture amuke lo kwa to komi famille nombreuse. Na changer voiture na teka o na nango pona somba ma famille. Papa kenda oteka mutuka bamela. Kota kenda ko somba mutuka mibale bamela mbongo emona na te ekota makambo ekenda na mabuka ba avocat. Nzoka mwasi ndoki. Yaya mabalo ya kokumba na ta mutu soka kabwana na mwasi to mwasi akabwana na mobali. Yaya ava bolingana luko yeba pona ni bakabwana ki. C'est aussi important. Hein? Luko yeba pona nini ya kabwana na basi. Luko yeba pona nini ya kabwana na mibali. Papa lobi des choses problème tozaki nango mwasi. To vandaka ne 6 mois. To simba na nzoto te. Bolingo na mbeto ezate. Papa bi des choses des fois na na lali bwe na sutuki na butu mwasi na mbeto azate akimi mbeto akela na salon. Papa bi na sutuka na kasi mba msusu abimi na salon ake ko prier. Mais mobali abima na salon ekokuta mwasi alali na tapis azo ronfler. Des choses. Ah bon? Papa bi des choses na okuta azo ronfler na salon mwasi azo ronfler akimi mbeto. Or landa oyo kabakos. Papa lobi des choses na sa kinetike na ibisaka ke moni loko ekomi boye. Eko simba te ato tika na mwasi asengi ba pardon tika na ko chanzer ainsi de suite ka ndenge zaka bref bazo continuer ko vivre. Chose grave. Papa lobi des choses mwasi au même temps on a balaki na église. Au moins de balatsa na rabano. Po balaki na Kinshasa doté a na poto basalaki ba mariage. Nde balatsa na rabano na misa.
Moi si po yebisa mobali na yeke na lingi yo, moi si atikala ye koloba ngo te. Na église na miso bato. Ba sœur na église ne ba ya mbango ba sekouye loba yaya. Moi si alobaka to ebi pona ni na lobaka te, landa oyoka na oyebiso awa. Yango mona mutu mususu bolingana na départ. Soka ko oyebiso mamba bolingo te. Yaya tala ye bien. Soko ke ko balana na muto ya lingi yo te. Alanda kika liloko moko boyo okoyoka makambo. Na vie soko ke balana mwasi soko balana na mobali ya lingi yo te. Yayo komona makambo. Également mobali soko ke bala mwasi ya lingi yo te omona makambo. Papa lobi des choses mais mona mwasi oyo na comprena ete mukoto sala mariage na église. Po azongisa yanga maloba bolingo na miso abata loba te. Munoko akangi aboyi koloba. Ba sœur ne ba yebisi mamba soni nino zo sala. Loba mobali no yebisa ke liyo nde bolobara na lingi yo chéri nanga tiliwa yonde tout ça ba maloba bolingo yo yebi. Alobate. Papa lobi des choses et ko sala ka nde to kendara na église na sima mikolo. Ba vandi une année, deuxième année. Moi si ba ki ko kende église moko mususu prière et toki. Moi si akwei, moi si a tuntuka na église. Papa lobi des choses moi si aza mukuse aza mulaite. Aza mukuse. Mettons moi si a tuntuki ba esprit et bimi na kata moi si azo beta mobali ba kakato na église Jackie Chan kosa. Des choses. Papa lobi des choses moi si a tuntuki ba esprit et bimi na nzoto moi si. Problème ezani na kati. Moi si tango akwende ngwana milimo ezoloba na kati na ye, kesho eza tata moi si na bango moko nde akanga ye. Akanga vi na ye. Azoloba na kati na ye lobi nga na za tata moi si na ye na kanga ye, ponga na balate na vi, na botaka pete na ndenge na kufa. Ye pe ndenge azawana akobala kate akoma diresh, akotikala ka kovanda na libala te. Ponga tata moi si na ye na balaka te, na botaka te. Tindenge na kufa na kenda na mabele na tikalaka ko vivre na mobilité yepe akovandaka na mobilité. Voilà pourquoi makambo wana nyonso ezo salama wana bimi na nzoto ya mwasi. Papa lobi des choses vidéo to filma na vidéo na ko laksa mwasi vidéo après ba prière à partir ani amona ki biloko wana ani akima église ya olio zonga na makolo ya Nzambe mwasi akima église. Papa lobi des jours à partir a wana na ye na bana ni banyataka sur église te. Papa comment que l'église ye moko na bana na ye ani azana milimo mabe. Ya on abi ya mabala ndenge zo kufaka na poto ba problème peze belé. Ta on peut tozo kuta na toye baka nani na nani yoke kokumbana na ye. Luka pe oyeba pona nini na divorce ki kuna. Pona nini akabwana ki kuna, c'est très important. Papa lobi des choses même na mobile na liboso tant to yeko umela na ye na sima mikolo kaka kuna pena mobali ba wela même problème yena mobali ba bandai ko vanda ndako moko me balala ka mbetu moko te ani atikala ki kolala mbetu mona mobali te. C'était difficile, c'était le même problème avec le premier mari. Au monde côté tout ça mais on équipe bimana église. Papa lobi des choix kweya tata moi si na ende comment dirais-je tata moi si na zoloba na kati na ye nga na balaka te na botaka te yo po okovanda na libala te. Voilà pourquoi mabala nyonso ebanda kokabwana akotikalaka kovanda na libala te. À partir ya wana mwasi akima église bayokanaka lisusu na lingomba na ete abenda na enzoto. Papa lobi des choses to continuer ko vivre na mwasi la même chose. Alors papa yeki ko décider bakabwana mwasi alingi su mobilité alobi ye azana posa mobilité. Chose grave. Tant ba vidéo wana yaki ko sala mandenge wana tant ba yeko deli comment dirais-je tant akoya ki na église na ne balakisa ki ba vidéo wana ya makambo elekai na église mwasi ye moko yeko balola maloba siko na munoko ye moko abimisi maloba ne na munoko ayebisi mobali boye moninga ndenge to vanda na boye na sala effort na linga yo pendant tout ce temps to vivre na 2 ans to zwana ensemble na sala effort na linga yo mais na tikali ko linga yo te wana o ebimi na munoko mwasi na tikala ko linga yo te et d'aider à rappeler mobali ozoe batang to sala ki mariage na église na kokaka ko yebiso eloko te munoko nangeza aki bloqué na kokaki jamais ko yebiso ke na lingi yo ya so bobala na kotwana na eko mona ke c'est important photo yo kayo olobi nini alobi zonga si matang to balana ki na tikala ko yebiso te ke na lingi yo mutema nange tikala ki ko linga yo te
tindenge to balanaki nandenge to yekofanda nonda kumoko pendant tout ce temps 2 ans otozano awa na tikali kolingo te na forcer na linga yo mais mute metikali kokoma te ke na linga yo voilà tout ça awa à partir ya wana nde baye kokabwana bakabwani na mobile mais loko ni papa ye kosenga conseil na sima papa lobi boye de chaud soki ya yeba yi keza ndengo wana falaka tika to vanda ndenge balobaka yaka to vanda falaki pas forcer nga na bala ye falaki pas ndima pe na bala ye falaki a préférer to vanda yaka to vanda timukolo mutema na ye kolinga ebongo nga na bala ye mais soki ya yeba ki ndengo wana linga kinga te au fond de son cœur pourquoi andima kina bimsa 3000 et kende na famille na ye $3000 et kende na famille na ye alors papa lobi boye de chaud nga na yebisaki bango bazongisela nga mbongo na nga parce que bavandi baboti te bazwi juste 2 ans bakabwani 2 ans bakabwani moi si comportement mabe nyonso na expliquer yo problème bakabwani na mbetu bakobeta 6 mois aswaka anite 6 mois jardin de ezate moi si akima mbetu et koyeba na pourquoi bande ko kima mbetu azana problème spirituel tata mwasi na ya loba na kati na ye na nzela ya église akweyaka tuntuka ke tata mwasi abalaka te abotaka te na ndenge akufa ani ndenge azawana akikofandaka na ndako ya libala te lisolo yango papa lobi de show mbongo na nga na lobaki bazongisa po mwasi tovandi ne toboti te mwasi ayokaka te mwasi azana ba problème spirituel olaki ndo sambela ya kima église na suka mwasi yemoka lobi ke ndenge tovanda boy na tikala kolinga opete na mutema nanga ozalaka te bref yango ekaboli bango papa sengi mbongo na ye bazongisa yango papa atuni conseil ni yo ki kopesa na kati est-ce que papa azana droit ya mbongo na ye bazongisa to azana droit na ngote bakolo bazali ba jeune bazali batu bayebi makambo pe bazali conseil ni yo kopesa papa lobi na suka mbongo na ye basala nini bazongisa baboti te mwasi alobi alingi mobali te bakabwani papa lobi juste ka tant to kabwani voiture bamelaka mbongo avocat bengi 4 jours ya séparation na bango mbale 4 jours avocat bengi ya kozwa voiture yango bapesi yo voiture par rapport ya dossier ndenge to bandai ko samba mais dossier umeli depuis bavandi na ani bazobunda na po bazwa voiture wana batambola nango na bana bazongisaka te mbongo ebimaka te mais tant baboyani na ani 4 jours avocat bengi yaka mamba dossier mutuka na yo libéré bandimi ko futa voiture voilà lisolo yango wana conseil ni okopesa papa na biso mais na suka papa lobi faut bazongisa mbongo $3000 na ye faut zonga pour moi c'est aboyi libala et puis ya trali ko bota na anite conseil ni okopesa papa na biso basage komela biso na commentaire ko benga nga na téléphone te ko tikela nga pe audio te koma na commentaire papa asala nini azana droit ya mbongo wana to azana droit ya mbongo wana te yaya lisolo yango wana o azana mato ya koyoka sai nini oyokelo ni to linga to bakisa na suka yaya yebaka mutu nini yo ningo kende ko s'engager na ye toloba amiko nyonso avion longola kindoki te zana batu balongwe na kindoki na RDC baye nango ti ao batu mususu bazokabwa na mabale ezokufa ebi pona nini ezokufa il y a des problèmes spirituels na kati kindoki ezana mabale ezokufa kesho ezanini yo ya na ba charge ya famille no na mutu ngape na ye na charge ya famille na nga na mutu tokutani olie to sangisa makanisi mutu na mutazo penser na ndenge na ye tozana ba penser moko positive comment dirais-je opposé pardon tozana ba penser moko opposé yo zo kanisa papa na mama ngape na okanisa papa na mama avenir yanga na yo totiki voilà pourquoi mabale ezokufa. Donc voilà to solo litro na loba ina obetango calmement sirement et doucement o yazana mato ya koka sai nini ayoki ya tant to lobaka ya malamu ozwi ya mabesa nini bwaka limbisa soki to lobi mabe mena yebike ndenge to yaka ko sala ba émission tout ça là qui est fort to loba o eza très important pour yo comprendre ya mukili trop matata trop de bandoki partout to changer comportement. Papa na biso ye azolela yango papa lobi de show beta lisolo pesa conseil na communauté. Conseil ni no pesa papa. Azana droit ya mbongo na ye 3000 to azana ngo droit te. So azana ngo droit comment? So azana ngo droit te comment? Conseil ni no baksa na kati. Ba conseil na bino nyonso tia na commentaire. Merci beaucoup Benga de show Denar TV na basija bien.
oyo ekomeli ekomela bamisusu te eya toobeta masolo nyonso oyo eza bien toobeta yango pesa biso basujet ya bien tolobela numéro na ngai wana eleka grave WhatsApp appelle même numéro ozwanga soki otali ngamba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV la réalité le plus important aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao partagez massivement tokutani sima ciao